Ok, pingila na yoki audio oyo chewana ndenge bandeli video. Kembila alobi mokonzi Mamboline. Alobi na yepo na contrôle, donc ayeko tuna mokonzi Mamboline. Ayeko yeba soki Karine azalaka wana. Bel et bien komitungisa te explication kitoko nazanango. Nazangaka maloba te. Yango na yali robot. Mungongo kauki pona seki mingi. Mungongo zongi pona ina loba. Il est passé devant. Oui, il est passé devant. Ah, donc mokonzi Mambole na yeso zepse kaleki kuna liboso. Donc aye pona Karine. Donc ayeko du confort de contrôle. Donc ayeko celui ko contrôler ce qui Karine azawana. Ozo comprendre? Ndesiko bango ba wanga ni kaza kuna te. Ozo comprendre? Karine awanga na ikazala kuna te. Donc ayeki ko vérifier ce qui Karine azala kuna. Atindele convocation. Ok? Eza bongo. Donc voilà. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pingila mbila alobi contrôle. Ok, alobi mokonzi Mamboline. Karine alobi il est passé devant Kende Kuna. Donc, elle a kisiboy. Yovan na Belgique. Karine mokonzi a changé ndako. Alongwe na ndako na ye. Donc, aza toujours na Belgique ake na ndako ya mutu. Lokola akomi na ndako wana fwa pia adresse bisika zali. Donc, fwa komisa na commune. Alors, tangu basaleli ye papier ya adresse wana, alors pingila ezalaka ndenge nini? Loba nanga yozaka na Belgique non? Soki nga papa robot ndenge yozanga bolingo ozanga mutakolinga yo soki na yekuna na komi gigolo oya classe ya niveau oya kozwa en charge. Alors soki na lobi tia adresse na ngai awa sikoyo tango na okotia adresse na ngai meria komona ada meri na komisi na zalaka wana. Sikoyo nine landaka na sima. Mbila ayaka contrôle. Mbila ayaka kotala soki robo azo vandawa. Ndenge moko madame wana soko ye contrôle asali kaka devoir o basalaka. Pingilos aye atala soki Karine mokonzi avandaka bel et bien wana. Pona abadozwa badroit na ye. Mbongo ya mwana na mbongo bakokofuta ye chaque mois. Bandeko bovani na Belgique. Belgique mobimba bandeko. Est-ce que pingila oyo azalaka penza na Belgique to asalelaka numéro ya Belgique. Tango moso azalaka na ye na Tunisie biso dokanisaka zaka na Belgique. Bandeko o bozolanda bozali bipai na bipai na Belgique esalamaka bongo. Mutu nyonso atia adresse na epai ya mutu mbila alekaka kuna. Tango alekaka ayebisaka te. Me yo moko yebike mbila akoleka kuna. Ebongi zalaka mingi kuna. Wana eyebani. Wana eyebani.
nkamoko mbala boni na lingina luwaka ndako na Belgique mbala boni batu balingaka bacha adresse na ndako o nga na koluwe donc soki nga na luwe ndako na Belgique alors soki na lingina cha batu adresse na bango ezala kuna fona pia bango fungula bazalaka kuna ti mukolo mbila koleka mbila tanga koleka amoni bilamba na bango amoni ba chambre na bango ayebike bazalaka wana mbila akei wana mairie na mbila ba commissaire mutu oyo bel et bien adresse na ye ezali awa siko pingila ayebi yango bien bandeko soki mbila alinga kotika convocation azana tina te ayeba soki yazalaka wana akoya mbala moko na convocation na adresse o bamoni Karine yali selo bango siko soki ba ye mutu wana lobike Karine azalaka wate mbila ake na convocation mais mbila tango alobi convocation te alobi contrôle pe atangi kombo mokonzi Mamboline elakisi aye kotala soki Karine mokonzi avandaka wana alors na mutu nyonso azalaka na Belgique abayebi yango bien ezali pona mukolo ndako a confirmé Karine azalakawa sima lakisi bango yeyo yango la baronne akataki live bamonani yonde Karine ok bandeko naloba na bino clair Karine azali elombe mwasi Karine ali alenda mais Karine mokonzi soki réellement mbila yaki contrôle po atikele convocation Karine mokonzi alingaki kosala deuxième vidéo te soki alinga kosala yango alinga kosala yango na butu to lobi alinga kozala kase pourquoi alinga kozala kase po Karine mokonzi vraiment poto na ye alinga yango makasi po Karine mokonzi makambo te ezoleka aza na raison ya kosakana te po Karine mokonzi makambo te ezoleka mbila komona yango ezanga tina eza nde dérangement alors soki batikeli ye convocation Karine akozala abati pona quelques heures ou bien un jour mais tango Karine mokonzi akataki live sima zongi elakisi Karine mokonzi azongi na esengo mbila amoni ke Mamboline yeyo Karine Mamboline yeyo alors mutu Karine mokonzi abengi papa alobi na Karine esili Karine esili ndengo za boye mbongo na yo kitoko mbongo ya mwana kitoko ndengo za boye zala sir ozozwa entre 1100 1200 euros chaque mois awe yango Karine azongi na courage en tout cas la baronne na regretté ndenge na bimisi secret yo mais bongi na bimisa ngo kaka pamba te namoni nakata ngo ya na tsa mission ngo te na kotsa te na okotsa kaka foi kota ah oui foi kota bolingi bo lobisa biso makambo mena koloba mais ba secret minene bokoyeba kaka te oyo kaka pona bimisa pingila mwana suka savimpi ridicule po video on a sali
na live ya direct yesa landi yango na bekuter wana me kolanda oya landi pamba na bwakeli ye mosusu yango oyo ngai naza na rapidité koleka fize oyo ezali rapidité ya Karine Mokonzi 2 mokili yango ezali penza elengi Poto lagi na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Atumuso na TikTok ya ke pato te pa je pa pato na mali. Auto sita sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba pam holi bino. Tie bino ba papa obo kuti déjà la ben ba ben on la salle de bain aussi sur côté ba mon la chambre et tout ça. Biso aussi la chanson. Biso aussi so sokola na kikoso boye. Oye makolo no na libanga. Mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi allez o kaleso na nga na uto nika donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yi mama osala ai na nini kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu la zana, chaîne na chaque toko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kia ma. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.